salut. Prochain arrêt, Saint-Grégoire. Muna mwena minke mbomezo. Bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu boye bolamu na émission na bino Afki en marche ya solo likambo ya achat ya bateau de pêche konzi ya boule alobi ete ba mama na ye ya mokili mobimba basombela ye bateau de pêche ndenga tindaki na batata epesameli pe na ba mama commission oyo bauti Belgique bamisu bauti na France biso nyonso tosangani na Allemagne na paroisse ya Düsseldorf kokanga ba stratégie sensibilisation koyeba ndenge nini mosala ekomi na niveau nini ezali kokende wapi biso moto landa ndenge nini ba mama bazali mobiliser bazali déterminer balobi ete soki otumboli papa otumboli ba mama otumboli papa asengi ngai na bino tolanda ndenge likambango ezali kolekela. Merci. Silwa Nzambi ukasila mugi mwana kyame tena mese salu kyangunza Nzambi sadila salu kya Nzambi mukeleka tusadila salu kya Nzambi mukeleka enza ya vimama ngitwavuluka nakoma tata mwana pe molimo sang papa Simon Kimbangu kyangani topesi merci pamba te bolingono ezali monene po eto komisi biso na mokolo ya lelo tolalaki lokola bata kokufa yo na bolingo na yo omonisi biso moi oniatisi biso mabele papa mokolo ya lelo ezali mokolo oyo oponaki po ete toya kosangana na esika oyo na ntina ya misala oyo ozali kopesa biso mikolo nyonso misala ya bateau de pêche na ntango oyo boye programme elingi kobanda papa tala mama na biso ye aponami po ete akokofungola mokanda ya monene papa Simon Kimbangu telema na makolo na ye loba na monoko na ye oyo ya koloba ezala ya ye te me oyo tata Simon Kimbangu otie na bibebo na ye tokabola yango biso nyonso pe ozongiseli ye oyo ya ye topesi programme na biso nyonso na maboko na yo yo tambusa biso na kombo tata mwana pe molimo santu amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokotanga mokanda moko ya mobeko tokotanga Exode 20 de 1 à 17. Bamama oye oye bamama oye oye bamama oye 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 soutien de l'église. Mamouilou oye 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 soutien de l'église femme internationale. Oye Simon Kimbangu Kyangani mwana velela wazola waelizola kaka kaka yani kaka bamama tokopesa na mbote biso nyonso na nde tokutani awa biso nyonso na papa baza koakompanye biso totemba topesa na mbote na kwa misato ya bule ya mwana toza koinvite mama Julie Kilolo ye mutu a recevoir biso awa na mboka ya
Allemagne, précisément dans la ville de Düsseldorf, il y a coupé sa mot de circonstances et puis tout continuer à réunion là-dessus. Tepe samaki ete tokokutama awa na paroisse ya Düsseldorf na tina mosusu te oyo ezali réunion ya commission ya achat ya bateau de pêche oyo ezali mosala tata ya molimo santo apesi biso bamama ndenge biso so bato toyebi yango po tokoka kosombela ye bateau de pêche yango wana tokutami awa touti bipai na bamboka bipai na bipai toye kokutama awa mpona kobongisa likambo ya bateau de pêche po tokoka kosepelisa nzambe na biso tata molimo mosantu na komba tata mwana mpe molimo mosantu amen. Tozali na esengo mpona koya kokutana na kati na esika oyo na misala minene oyo yemei tata Simokimbangu tianga nzambe wa biso apesaki na biso bamama ya mokili mobimba ya solo tozala na esengo nani zali na esengo na yebi soki biso kozala na esengo pamba te soki tata alingi yo apesi yo mosala yebaki tata atieli yo motema epai tozali biso mama toyebaki papa nzambe na biso atieli biso motema yango wana akambati mosala oyo apesi yango na biso nzambe atieli biso motema biso mpe totia ye motema topesa confiance na papa Simokimbangu ndenge azali kosengela biso soki topesi ye confiance tokomona mosala tozomona ngo eza monene mingi soki ayoki monta abangi te biso toza bana tata Simokimbangu nzambe na biso azali mvwama soki tobangi malamu te ndenge tondimaka ingeta ekene bobe na mitema na biso basaki oyo basoda bamema deza complet ntango bakendeke na gere batiaka biloko na bango nyonso na kati na basaki biso mpe ndenge tokobima na mokolo na lelo tondimaki toza basoda tata Simokimbangu epai nyonso kokende tomema basaki na biso oyo eza na ebundeli tokende kobundela likambo oyo ya bato mpo tosepelisa nzambe na biso soki papa Simokimbangu asepeli biso tozwi nini lipamboli na kombo na tata mwana mpe limosantu to avance bamama sala sensibilisation lokwa mikande ye pesa papa pasteur telema senga ye papa pasteur pesa ngaka 10 minutes na koloba likamba bato biso ba mama to bito za misala epele to la ni maloba tata molimo mosanta lobi ngai tata na bino na sengi na bino bana na ngai tango zosala musala nzambe komi pesa teke nazali na musala nazali na programme boye bomana ba programme wana lekisa na nzambe liboso otala oyo koyelo na sima tomitiki na bamakambo na biso totiki ya nzambe nsima te totiaka ya nzambe liboso ya kobongisela biso oyo ya biso mutu atiaka nzambe liboso amonaka ndenge bamerveille eyelaka ye na nsima mpo mosala ntango papa Christian abimiseli biso bafiche tolobaki mutu na tobimisa na bato oyo ozosensibilize tindela bango basensibiliser ba paroisse ndako na yo ya yo moko obimisi monta ya mingi tango yo kobakisa kuna pe kozako tozali na bana otei pe bana likambo oyo ezali poto lobiko na biso bana pe babando contribuer okei na lingomba solo zala masolo na ba mama nyonso mama zaka liboso ya batu azalaka mama oyo te alobisaka wana te atalaka wana nelongi te amonaka wana te mama azaka mama ya batu nyonso mama mula azako yamba mutu nyonso na oyo afingaka ye na oyo alingaka ye te mama mula azalaki koyamba yango na biso toyamba batu nyonso mpo mosala bapesi biso tokoka kosala yango na bomoko na kimia ya molimo mosantu mpo te nini tozwa bato oyo baepesameli biso oyo biso tozalaki nango tosuki wana tozali malamu biso pawa tozali malamu nakanisi tokangani mpo tosolola boye mpona likambo ya bato ya papa Lambert azalaki na papa basololaki oyokaki nakanisaki sayebisaki bino lobi ntango nazongi atomi ngai mponi likambo ya bato nga nalobi tokozala na réunion samedi ntango mosusu okoki kozala na mwa liloba oyo kopesala bana na yo abina ngai nasala bato ebele lobi kuti alalaki 1 heure lela kote église alobi na ngai nasololaki na papa Lambert mpona likambo ya bato bato wana nasala yango mposa makasi
ekoka kokoma nayebi mpasi ezali kasi nzambe akobongisa nga na papa bongisa bana no baza na susi ya likambo oyo ya bato ndenge opesaki na biso bamama surtout lokola eza kuna na poto soki bango batelemeli yango te ekezala mwa kilo ti biso tokokanisa mbongo eutambola euta brasa ekezala mwa pasi po brazzaville lokola zolandela makambo ya nkunzulu kopilia ya bato makambo nyonso brasa aza na charge ya makasi ya nkunzulu yango wana papa bongisela bana na yo opesi bango date ya ntinzani ya le 16 na likambo ya bato alobi bato nasala yango mposa makasi nayebi mpola nini nasomisaki likambo ya bato epa na bino bamama yebeti bitumba eza makasi kasi bokolonga loba na bamama kaka ndenge nalobelaki na likambo ya ntinzani mosala esalama makasi bango mpe basala mosala makasi ete bato ekoka kosombama ekoka koya naza na mposusi avant tokoma le 27 ngala mona bato ngami papa yo bongisa Mbote mama. Mbote mama journaliste. Mama pesa biso kombo na yo po esa biso mosani yo kosala a na Allemagne pe oza nani pe oza na grade nini. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santu ngai nazali kombo na ngai mama Divet Jeanne nazali coordinatrice na kati ya AFKI pe na achat de bateau. Awa toye na Allemagne na Düsseldorf pour la commission ya achat ya bateau. Oui mama, impression na ezali nini na réunion oyo tokoti na mokola lelo nini oyo kokoloba mpona maimanso esalami na mokola lelo. Na mokola lelo ndenge tosangani bapays nyonso esika oyo na Düsseldorf na Allemagne réunion na biso eleki kitoko tokangi mpe makambo ya kitoko oyo tokoki kosalela mpona ntina ya bosombi bato na biso nyonso eleki kitoko po te papa molimo mosantu apesi biso maloba ya kitoko na kati na réunion na biso mama présidente mama Nsilulu Tampa akotaki mpe na réunion na biso apesi biso mpe maloba ya malamu ya kitoko ekoki kotonga yango wana nyonso eleki na kitoko tozali na esengo mingi surtout na ndenge tata molimo mosantu alandi biso ntina bisika oyo biso tozali. Ok mama, réunion leki kitoko mais conseil nini okoko pesa na ba mama ya mokili mobimba na likambo monene ya bateau de pêche oyo papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe kati na bato apesi na ba mama na ye ya AFKI pamba te tomoni mwa bolembu neti ekoti conseil ni okopesa na ba mama. Na conseil tokoki kopesa na ba mama ezali kaka ke ba mama tolamuka po te papa Simon Kimbangu tolandaki ye mokolo wana ndenge alobaki ke apesi mosala na bato mibale oyo andimaki akei asalaki te oyo aboyaki ye nde akendaki ake kosala biso tondimi tosalela tata molimo mosantu bamama tolamuka na pongi mituna bato yango ezali wapi esali nini bamama soki tosali tolamuki na pongi tozali capable ya kosomba bato oyo papa molimo mosantu asengi na biso po tezali mbisa yango eza kutu ye ata lete ye aza nzambe ezali mpona bien na biso azobunda wana nyonso po te abongisa biso loposo moyindo bongisa libota na yo nga mpe nabongisa libota na ngai ntango noye atongaka masuwa akotisaki ya ye libota ngai mpe lelo natonga masuwa nakotisa mpe yanga libota
na kombo tata mwana molimo santu ame. Merci maman. Mbote maman. Mbote mama. Kombo na mama Bouelwe na Faustine. Nasambelaka na paroisse ya Bruxelles. Na kati ya commission de bateau, naza mama coordinatrice. Tuka réunion na biso eleki kitoko makasi koleka. Mayo tokangi eliki ezali tata Simoki Mbango akotia biso maboko. Pote oyo biso tokangi na mokolo na lelo. Ekoka kotouche mama nyonso ya mokili mobimba esika azali. Pamba te bateau epesami biso nyonso ba mama mokili mobimba. Donc ba mama tozala ba mama ya botosi. Pote mwana ya kotosa ba ordre ma bitinda yende nza papa akolingaka pe yende tata akosepelisaka. Totelama tokosama lisusu te. Epai to wuti to yebaki mokili ndenge ezalaki me epai to kokende ye moko alobi makambo ezali koya. Tozala bana na mayele, tozala bana na bozoba te. Totindama totosa oyo tata Simoki Mbango asengi biso na tina na bato. Poso ki tosepelisi Nzambe ye asopeli biso mapamboli na komba tata mwana apeli mosantu. Amen. Ngai mama Jackie Matondo nazali présidente ya Fiki Bruxelles et puis nakati ya Lingomba nazali diaconesse. Yango nanga na usalaka na Lingomba ya papa Simoki Mbango. Ok. Na komba tata mwana pe molimo santu ngai kombo na ngai mama Julie Kilolo Balili. Nazali mama présidente na paroisse ya Düsseldorf na Allemagne. Nazali mama Sel. Bon, nazali pe membre ya commission ya achat ya bateau de pêche. Ok maman, tozali awa na kansalelo ezali le 10 décembre 2022 tokutani awa na paroisse ya Düsseldorf na tina ya musalo tozana ngo ya achat de bateaux de pêche o mokonja boule a pesi biso. Tokutani pena bino ba mama présidente na kansa bino nde pena de bosimbi pena likambango. Ndenge bokoti na kati na réunion oyo bokoko isa biso. Ba impression na bino ezali nini na réunion oyo esami na mokwalelo. Na koma tata mwa peli mosantu ba liboso na koti na réunion ngo en tout cas eleki kitoko masolo eleki kitoko ngai pe bazui grade bapesi ngamu na ko rapporter makambo nyonso o eleki awa epai na biso ba mama présidente. Donc na ko memela bino masolo nyonso ndenge lekeli ya solo ba mama pasi ezali na biso toza kolala vraiment pongi na oyo ngana ekozwa awa na kati ya réunion oyo tosali lelo. Réunion eleki kitoko molimo ezali kitoko awa. Na kombo tata mwana pe molimo santu ba impression na ngana na tina réunion mokolelo eleki kitoko. Vraiment napesi merci bingi la bandeko na malili otanza malamu te. Tina ya botosi ya bana papa Simoki Mbango batosi mosala papa Simoki Mbango apesi biso. Bawuti bipai na bipai baye tosangani na tina ya kobongisa mosala papa Simoki Mbango apesi biso réunion eleki kitoko makasi. Mais nazaka na mwa regret na biso ba mama présidente parce que batondimaki responsabilité ya commission ya achat ya bateau de pêche mingi tozali komona la te. Bolembu ezali na kati na biso engagement wana tondimaki esengeli na biso tosali yango te na suka. Mais kaka ba oyo tokutaka na bango kaka wana tozokutana na bango mais ba mama totelema tolamuka pe ba mama présidente na ba paroisse en tout cas tosala mosala to sensibiliser bana po tokoma la but ya likambo papa Simoki Mbango apesa kiso soki Nzambe na biso asepeli biso pe tokozwa mapamboli. Yango wana pe motune ye conseil nini oyo bino bokoki kopesa na ba mama ya mokili mobimba na likambo kitoko tata mokonzi abuli azosala pona biso bana na ye. Po mingi bazana no ya kolala peut-être bazo comprendre te. Bino conseil ni bokoki kopesa na ba mama o bazali kolanda biso na mokili mobimba. Solo ba mama présidente musala oyo papa Simoki Mbango apesi biso ezali musala moko ya munene yango na ba mama tolamuka po ete yema papa Simoki Mbango alobi na biso ngana kosala na ngana ba mama chance ande ngwana na kansi to ko zula ngo wapi kaka na Lingomba tata Simoki Mbango ya solo ba mama lelo tozoloba po ete biso no soto yoka et pas une autre sensibilisation makasi bato oyo tosala makasi papa koko sepela lokola loba ke autopesa yango le 27 avril
tala nanu coïncidence bamama pardon epai nyonso tozali bamama présent totelema tosala sensibilisation ya bato mpo papa sepela yango wana kaka nazalaki nango mposa koloba nakoma tata mo apeli mosantu amen. Vraiment biso bamama président tolamoka totelema vraiment tozwa courage wana totelema partout tozali tosensibiliser bana na kati ya paroisse po ete mosala oyo bapesi biso tosala mosala kitoko nzambe soki asepeli biso mpe tozwi mapamboli na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana mpe molimo santo nga nazali mama Antonika nazali choriste ya jeteki e na lingomba nazali mama Longi awa nazali na groupe ya sensibilisation pour l'achat de bateaux. Message nalingi kopesa na bato bazala na courage tolongola bulembu pamba te ezomona na ete bato baa na bulembu bazokozwa eloko yango serie te bazokomona ngo kaka neti aventure ndenge tozokoyebisa bango ke tosali bafiche mpo na achat de bateau chaque famille 100 €, bato bazozwa ngo serie te bamosusu bazokozwa ngo serie me bamosusu baloba eloko yango bozoluka ezomonana te nzoka nde avant tolakisa eloko yango na miso fo tozala na 10%. Soki 10% ezali ntango tokopesa mutu nyonso akomona eloko yango yango wana tolongola bolembu bareni toza kosala eza bien mpo toza koyoka mpe baconseil ya papa en direct. Mama yo moko okoti na réunion oyo omoni makambo yango ndenge ezali donc ye moko papa akoti likambo yango esali yo ndenge nini? En tout cas ezosala chair de poule ntango ozoyoka makambo papa azoloba on dirait aza présent na biso mais na telefone kaka soki boyoki papa donc eza dommage na bato bazoya te ntango ndimi mokumba il faut yaka omonanaka mpo tosala mosala yango neti boye date ekopesama mutu na mutu abongama déjà en avance tozwa bacongé mpo ete tomonana eza esengo mingi omonani olandi papa eza esengo po biso bakimbangise soki tolandi papa ezalaka esengo mingi atozala koka mutu pasi oyoka mongongo papa pasi ya mutu esilaka mbala moko donc tosala mosala topesa papa retard te ndenge papa azokolingela yango wana tozopesa maboko ndenge ye moko papa alobaki ete mama mwilo alakiseke papa tala bamama na yo bamama botala mwana na bino donc yango wana fo topesa ye maboko tosala mosala ngo ndenge ye azosengela biso yango. En tout cas merci mama totondi obotondi. Merci mama journaliste. Na kombo tata mwa mpe tata molimo santo ngai nazali mama Antoinette Songabio nazali mondimi na paroisse Anvers contact na afki Anvers nakutami awa natinaki naponamaki mpona kokozala na kati ya commission achat bateau de pêche na sensibilisation na kati na paroisse na ngai Anvers. Voilà. Bonjour maman journaliste na komba tata mwana peli mosanto ngai nazali mama Marie José Dusimba Momaludi nazali na paroisse à Bruxelles nakutami kati na esika oyo mpona projet ya bateau oyo papa Simon Kimbangu kianga ni molimo santo apesi na biso bamama ngai nde nazali kote ya sensibilisation mpona likambo ya achat ya bateau. D'accord. Ok, boyebisa biso nanu nini bokoki koloba mpo bino boza kote ya sensibilisation ndenge bokoki koloba bokoloba nini na bato oyo bazali nanu na bolembu bazo comprendre te peut-être boko lancer message mo boye po balanda na maimanso oyo tolekisi ana esika oyo na conseil ya papa na conseil ya maman générale maman Silulu ni bokoki koloba? Merci mingi na koloba kaka ke en tout cas bamama tolamuka soki tozolala pongi tolamuka nzambe alingi biso ndenge kaka mama Mwelo na le 5 avril na 1921 alobaka na papa Simon Kimbangu ke andima kopesi maboko ya solo mama Mwelo apesaki papa maboko tomonaka yango ya solo lelo eboti mbuma mama Mwelo azalaki na eloko moko te kasi na bonzambe ya tata Simon Kimbangu yango ye alongelaki e biso pe papa apesi biso mitema papa alingi biso bana na ye apesi biso mosala topesa ye maboko tosala ndenge ye azali kosengela biso pamba te toyaka na mokili mpona kosala tata nzambe vraiment tofongola mitema bamama tomona yango black te
touti koyoka maloba papa alobi na biso à travers ndeko akindaki etouche biso nzambe alingi biso mpo bandeko moko bayaki kuna ko banoki mbangiste papa alingi kopesa bango likambo yango ya bato kasi lokola aza tata atali te bana nanga bazanga mapamboli azongisika likambo yango na biso yango wana vraimen tofongola mitema tomona likambo black te toloba nanu te tomona nanu bafoto tomona nanu mililingi non likambo ya bateau de pêche ezali solo tozali komona mokili wapi tokomi papa alobi ke biso mokili nyonso ekoya epai na biso biso bakimbangisi tokoliesa mokili mobimba alors soki tozolalaka pongi eza pasi ebongi tolamuka tosala vraiment tolakisa nzambe ke tolingi ye récite ezala ndenge alobi le 27 avril azwa fongola na ya bateau de pêche biso tolobi ingeta afongola biso kaka tozala na bozwi pamba te alobi na biso mpe secret moko monene mercredi solution ba mama biso mingi tomona na biso te mokolo ya mercredi bien que toyebi ke bamboka o ba circonstance ya misala kasi soki ozali na musala te jour wana kosala te lukaka tokimaka vraiment na mayanga ni pamba te kuna nde solution makambo nyonso ndenge papa lobi tosengaka mercredi wana kuna nde nzambe akofongolelaka biso basolution nyonso bapasi na biso tokozwa yango mokolo ya mercredi et puis alobi na biso mpe secret monene papa ye moko papa sikoyo emakangani récite ya bato oyo mercredi tosengela yango vraiment ntango nyonso mpo tozala na récite tosepesa ye na kombo ata mwana mosantu. En tout cas, conseil ezali vraiment franchement toto samaloba papa Simon Kimbangu kiangani. Oye alobi to olesa mokili mobimba. Nzale kokota na mokili. Nzala tango kokota ba kokimela wapi isika na biso bakimbangiste. Ya homoni papa azoko tinda ba misale belé to sala surtout ya bateau de pêche ça très important zelo ka mutu ya la papa Simon Kimbangu. Ya ngoto samaloba ya papa. Pendenge mama nyati seta lobi ete papa lobi secret monene ya mokolo misato to yaka kuna nde sika to zula ba solution biso to zali ba mama mula mike to lande exemple mama mula ta passe ta minyo ka simba ki mosala tina suka yango lelo to vandeli awa biso to ba mama to lobaka osimbi papa osimbi ba mama donc biso to ali derrière papa Simon Kimbangu kiangani yango ba mama ya mokili mobimba mama Bruxelles to yaka na mayanga ni ya mercredi solution papa penyani atela yango c'était que solution ate ozana problème nini yaka kolela na kati ya paroisse mokola misato likoleza la kaya kofungwa mama mula yo kaka bosenga na biso amemaka papa Simon Kimbangu kiangani donc to tele mapona musala oyo apesi biso nyonso koloba na biso to baka iyo to tosi ingeta yende kolo milimo na biso azo mabiso ayebi esikani nazo ko mabiso tozo landa ye aloba na gauche toke na gauche na droite toke na droite yango tozo ko senga na ba mama ya paroisse à Bruxelles pe ya mokili mobimba to telema le 27 avril kalate bientôt année ezo sila d'ailleurs ezo sila to comme na décembre avril to pesa papa Simon Kimbangu bateau de pêche soki nzamba sepeli biso tozwi mapamboli yende kolo milimo na biso lelo so tozana mabela poto ezali prophétie na ye moko ete bana na ngai beba ko matangomba okende bamboka bapaya biso tozana mabele oyo ato yaki na ndenge na yo moyeba kozana kati ya prophétie ya papa Simon Kimbangu donc ti tozali awa tosalela ye pote mokona suka tozwa litomba pa mama oye mama mulu oye mama mulu oye soutien de l'église femme internationale. Ouais, merci merci bona comme ça mon appel mon santo amen. Mama ya mapota kombo na yo na minoko na biso kotala ya bikeke na bikeke mama mwilu swalo kumuna yo mama mwilu yonde ozali mama ya mapota maso kombo na yo na minoko na biso kozala ya bikeke na bikeke
bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu na kasabiso mo tolandi musala ndenge esalami kitoko. Papa Simon Kimbangu kiangani alingi biso mingi soki lelo azali kotinda biso musala ezali pona bolamu na biso moko tolandi ba mama ndenge ba lobi to telema bana mama Mwilu kiawanga nzitani mama ya mabota femme internationale ba mama biso moko topesaka sinogana biso soki otumboli papa otumboli ba mama otumboli papa kasi otumboli ba tata otumboli na mutu te. Donc tozali ya papa Simon Kimbangu bisika nous tozali na mokili mobimba ba mama ya mokili mobimba to telema likambo bateau de pêche pesa meli biso to yokisa nzambe na biso sonité mingi ya koloba ezali te. Tosengi bino merci na confiance oboko pesa biso na kati ya émission na bino Afki en marche na micro bozalaki wa bino ndeko mama Fifi Ndongala na caméra to moni ye moko papa Lambert Makomi Montiampa botika la malamu nde to mona na la sima. À bientôt.